parce que mboka na biso ezateke ba président nyonso bazalaka bato ya mwindu toluka pe président ya pembe tour totala nanu tour pena soki président pembe pena koti na pouvoir totala nanu soki mboka na biso ezalaka na ba pasi oyo toza nango. C'est ça, tant que bango bazo qui chance. Il y a robot ma tant sous na famille a bien. Ba tant si bango classe il y a bien bazu ba diplôme bazana. To boité. Biso to kolina ba famille moko boye auto vie chance wana te. Il y a autant de biso to koma na ba diplôme bango ba komi na. To vie chance wana te. Mais to bundu na mingi na biso moko. To komi na ba moyen o eko permettre na mitanga ngamo na mitangela ngamo na lingala ndeto o misali oui na mitangela ngamo. Donc différence ya ngana bato wana zaka ya ngwana bango bazalaki na peut-être avantage ya ba parents na bango bazalaki na ba makoki ya otangisa bango na bo mwana po bazwa diplôme bazwa biso tozalaki na ba makoki te na ba parents na biso pour batangisa biso to koma na diplôme bango bazana ngo mais ba diplôme bango bazana ngo biso to koki ko koma nango na volonté ya mutu soka lingi to koki ko koma nango parce que classe ezana âge ti ko za diplôme ezana âge ti ko salisa mboka izaka te ke foza na ba diplôme bango bazana ngo ko aider mboka izate foza la na ba diplôme biso to aider mboka na nzela football. OK. Comme sous oza bato ba lobiango ba aider même pas mboka. Ba oza fierté pour na mboka oui, ça on le sait. Tout ça les drapeau, tout ça les mboka. Alors pour na comment ba diplôme o bango bazana ngo isenga ikina travailler parce que famille ba na l'art. Faut na bunda na moko. Na bunda moko après nazongi ni chiki na makona zo ba diplôme il y a je la lelo peut-être parce que ça va te gêner ceux qui mutuso le bien comme député qui n'a parlé du peuple faut oye ba français belé ou le ba anglais mingi ou la ta ba costume mingi na ba cravate est-ce que ils ont gêné na que gêné ngati et gêné ngati ko ba to ba français belé na ba diplôme belé bazo so talibé bango tum bazo aider population bango nem bazo yiba mbongo ya biso lelo bata diplôme ebele na ba français ebele bango nem bazo yiba biso bato wana ba diplôme wana ti peut-être nde bango bazo lebele bango ba yiba mbongo na biso lelo toza na politique ti ya bato ba français ebele ya bato ba diplôme ebele lelo toza na politique ya bato population faut balia population vie sociale faisant la malamu
mabomu mu Grand Katanga. Haina juu ya mtu mwingine. Juu ya Moise Katumbi. Juu alifika kweli. Anabeba watoto wa Mkasai, anawaleta humu. Hapa tuko humu. Ni juu ya Moise Katumbi. Na wewe Kalonda. Na mimi jina yangu niko Mukendi. Kenda Kalonda. Jina yako na jina yangu viko venye kufanana. Katwene ni jibe ya kupengangane ni Moise Katumbi. Hatuna na wakati hata moya kumkatala Moise Katumbi. Je vais poser cette question aussi. Moi, je suis pas là. J'ai été sanctionné et je sais pas. Si je suis venu récupérer quelqu'un, personne ne peut m'empêcher de venir récupérer. Je suis député national, j'ai visibilité. C'est pas ils vont priver le pouvoir. C'est censé. Personne ne peut m'empêcher. Ils savent que c'est un guerrier. On ne prive pas un guerrier ses droits. Un guerrier n'a qu'une possibilité, celle de détenir son javelot. Quand il constate ses droits ne sont plus respectés. Savent que c'est un guerrier. Tous se sont déversés dans l'union sacrée. Ceux qui sont restés dans la résistance, on leur doit respect et considération. Zola Naraya, Moni Mukimova na l'union sacrée. Baochi Nzembo, ozwa deuxième mandat. Fachi Kakayo, mais soko moni, misa tutomine bakoti nyo sacrété. Vous mettez là-bas beaucoup misaka bango, ce que j'appelle la race rare au Congo. Ça c'est un pays de flatteurs. Flatteurs, beaucoup sont devenus ministres au nom de la flatterie. Misuba yebisa Fachi Muningaya, donc Kamingongo basoso balo. Mais banda tia premier ministre na yebisa mamba basoso balo. Et belé bazala, Fachi Muningaya, soki ngulu azolo banayo kaka. Itabasoka zo banayo kaka batie ministre pona Congo makomi wana nana yebisa Fachi te no yoka mamungulu azolo yoka mamsusa azolo. Ça veut dire qu'il y a des gens intègres dans ce pays, intègres. Nous avons combattu le régime de Kabila et nous combattons le régime de Fachi. Tout ce que nous demandons au peuple congolais, respect et considération. Ça veut dire que nous avons un idéal que nous devons atteindre. À Sansouana, nous avons l'amour de la patrie. Nous avons l'amour. Les gens profitent à travers vos caméras. Un message de paix à mes frères du Goma, à mes frères de l'Est. Soyez calmes. La vision est grande. Demain, nous allons ramener la paix à l'Est du pays. Pas une paix théorique, pas une paix teintée de la théorie, une paix réelle, une paix qui découle de l'intelligence, de la stratégie politique, de la vision politique. Une paix qui relève, n'est-ce pas, de la construction d'une armée dissuasive. Baosaka na Congo pour na gato na armée. Baosaka na Congo pour na gato na police professionnelle. Baosaka na Congo pour na. Les jours le Congo va construire une armée dissuasive. Surtout tongi armée na 8h na 9h Rwanda et Mugabinde na M23. Donc, bandeko nanga est bozana likia. Nikole komi ya kotanga. Bandeko mina suka. Il y a des gens qui rêvent un grand Congo. Nous rêvons un grand Congo. Pas moins de Simba. Nous rêvons un grand Nalobango chaque fois. De par notre idéologie, la synchronisation, n'est-ce pas, des idéologies, le socialisme, le capitalisme, ça c'est une vision exceptionnelle. Le logo peut s'absorber raison. Des pères et des mères, Baza Wapi, Baoli Achouter. Parce qu'ils étaient payés dans la télévision, les pères et les mères, Moïse Katumbi, Aza Congolais, les lois et morales, le bilan, on voyage là-bas. Nous avons foutu à la pied, nous avons logé Bango. À ce moment-là, j'étais Congolais. Le peuple congolais, il y a des gens où vous comptez dans Bango, la Mboko, Daniel Saf, Moïse Katumbi, il y a beaucoup compté dans Bango, Mike Mkebai, Salomon. Baturo compter là-bas. Mon copain, il fallait pas compter dans un abus de sauter. Mais mon lit, mon est au sale. Chéri Bokende. Je vous dis ça sans honte, sans gêne.
po bocomprendre naza grand na mboko élection eza te parce que mboka na biso eza te ke baprésident nyonso bazalaka bato ya mwindu toluka mpe président ya pembe tu totala nanu tu oyo pena soki président ya pembe pena koti na pouvoir totala nanu soki mboka na biso ezalaka na bapasi oyo toza nango